oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bandeko Balandi, bienvenue na bosolo ya politique Sengo mingi ya kokuta na bino après 4 ans d'absence dans la télévision. Sango Mokondi a pesi biso occasion ou mais aussi Nzambe Tata ou ya likolo a pesi biso occasion au tokuta na bino lelo pour nato loba makambo ya mboka. Boyebi bien que actualité est dominée par coronavirus eza maladie oyo ezo sala ke ba congolais lelo bazala agité maladie yango eza ndengeni est-ce que ça signe attend de la fin te makambo yeso alobaki avant zonga tokoye bango kaka au cours ya émission oyo mais aussi actualité eza dominée par ba distribution ya ba poste na niveau ya ba entreprise publique tokolobelango lelo mais avant tout tolingi to senga d'abord merci un grand merci na Sango Mokondi o apesi biso occasion oyo et puis un bon anniversaire à lui yenda apesi biso occasion tokutana lelo bandeko balandi lelo tozana esengo ya koyambela bino président fondateur ya éveil patriotique o eza lokola mouvement citoyen ezo réunir ba congolais nyonso azana souci ya vie na ye échanger congolais nyonso azana souci makambo ebongwama na mboka azokota na éveil patriotique président nango père fondateur nango azali pe pasteur ya ba église ACK bo comprendre déjà invité na biso lelo ezali bien papa na biso pasteur Mukuna Pascal. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni papa. Nous sentez bien. Boni éveil patriotique papa, tout moni ebanda qui vraiment na suku donc na beaucoup d'envergure et tout. Lelo boni makambo ezo évoluer ndenge nini na éveil patriotique. Makambo eza ko évoluer très bien. Éveil patriotique c'est d'abord que veiller conscience. Il y a peuple congolais. Dieu merci, dans 2 mois et quelques jours, éveil patriotique et c'est Moussala, que ce soit l'étranger, que ce soit AO. Donc, la Congo, que les autres semblent bien, et tous les Congolais, ils allaient le Kolo Mutumoko derrière éveil patriotique. Alors, dès le début à éveil patriotique, tout le monde a qui pasteur Mukuna Omeka ko sala moi rapprochement moko na président ou soutenir ba œuvre naie, c'est-à-dire que Tolanda qui au même une fois aux Zolo bakendenge nini ministère local ba ministère à défense ezakaka et tout na maboko ya président ya biso akala Joseph Kabila tout ça mais lelo toko situé éveil patriotique ndenge nini en fait mouvement citoyen parti politique pour soutenir l'action et à président Félix Tshisekedi ndenge ni lo toko situé yo pasteur Mukuna parce que na les bandeli au ça qui moi rapprochement tout le monde qui openza aux soutenir président Félix Tshisekedi na base que éveil patriotique et c'est le mouvement il y a tout peuple congolais éveil patriotique et c'est le kobunda pour l'intérêt il y a peuple congolais. Alors, ce qui est que ils ont les locaux moko ou soit bazali kosale yamabe envers le président de la République. Tout le biango. Mais veut patriotique, ils ont pour la défense ya peuple congolais. Ce qui peut pas ça yamabe pour le président Joseph Kabila. Vous le bapé, azapé moi namboka. Na banza ce qui est celui qui a basali mutumabe. Oui. C'est-à-dire que veut patriotique ils ont pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, au lobby que Tina Potopé va adhérer et tout, ils ont un peu international, les lots. Hein? Maman, nous avons dit que au moins, les rêves patriotiques et bandaki, tout le monde qui a d'âge, beaucoup y a qui monte ça, mouké, bobo mayango, les motos qui a monné, beaucoup qui a sousté. Le niveau tout ça n'a eu si quoi, même où il y a Zolan de bis. Amimoni azana mbongo ebele amimoni azana basoda amimoni azana soki na nini alobi kama mouvement sote loko to ko écraser yango il se trompe. Alors lobby au salaki yango te lelo éveil patriotique ezo existé lobby to mona ki ozala ki vraiment proche c'est-à-dire na mandat passé na président Joseph Kabila lelo éveil patriotique et salemi pona nini lelo éveil patriotique et salemi kaka lelo tango président Félix Tshisekedi aye na pouvoir mais biloko yo même les bolo bakango na mona ka parfois qu'ils allaient bato bazo sala parfois nanko pona nini bandeko bakoze bazolanda biso balanda biso bien
rapprochement na président Kabila. Président Kabila. Nga naza église. Église et so travailler na autorité établie. Na moment Kabila za autorité établie. Ozuli nga travailler na nini? Naza muto parti politique na ye. Naza muto parti politique na ye. Nga naza église. Même les lots Félix Alongwe président Yakoya ngana ko travailler na ye. C'est ça l'église. L'église, c'est celle qui travaille dans l'autorité établie et non pas un individu comme tel, non? Merci beaucoup, Pasteur Mukuna. Zelena, c'est mon maman. Le papa. Ngaï, na sala na bureau na bangwate. Ce qu'il dit, ça c'est du mensonge. Na sala na bureau na bango mon côté. Ce que passe na sabalo ba grade de pesenga, c'est grade. Mais tout le monde a que vous allez quand même proche. Tout pasteur a sa proche puisque l'air bazo benga. Pasteur Nyos qui projeté. Pasteur Nyos sauté, mais Pasteur Mukuna qui vraiment très actif. Mais Pasteur Mukuna c'est. Tout le monde a proche na maman Olive, tout le monde a proche. Loba papa. Pasteur Mukuna c'est le pasteur élevé. Tout pasteur élevé. Parce que benga ye. Bazo benga biso na bite. Mais les rozo ba que proche na maman Olive, na zo matane na zo kitana ye. La délégation na ye. Ou bien na zo ke na manifestation songo la peine na zo. Puisque ce que le personne ba invité au Koya kaka. Attends maman. Puisque zo ba ke ozakina mo lozo ke na ye na zo ke ne wapi. Na sina ke ne wapi. Zela. De papa. Katumbi azalaki na bango lokola mutu na bango musala. Puisque zai gouverneur. Azalaki collaborateur mutu musala te. Non, musala zanini. Gouverneur aza mutu musala te. Mutamusala ministre za mutamusala te. Aza mutamusala ya population mais en même temps peut perdre. Ce que ça peut perdre aux gens musala. Il y a chef na bino. Pourquoi mais lelo apparemment hein pasteur Mukuna batu bazomona que on dirait moi guerre moko ekoti entre yo na président Kabila à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé le roni na ngweleki? Est-ce que lelo so ba invité lelo pe na kingaka tsoko kende? Mais ndo banner ko kende lobio maman livre lelo invité lelo. Et loko eso sala, c'est ça. C'est pour ça que nous bazomona le peuple congolais en tout. C'est un peuple qui ne comprend absolument rien. Na ipeso exemple ka tumbe zakina bango. Zakina bango. Kamera zakina bango, zakina bango. Zakina bango te. Ba zakina batunyo so GCT. Quand je signé na bango accordé. Pourquoi Mukuna zakina bango, Mukuna zakina. Na zakina bango na zakusana bango nini? Même Etienne Tshisekedi a zakina Mobutu. Combien de fois ministre? Mais il a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quelque chose qui ne va pas car attends mandat ici li pasteur Mukuna. Car attends mandat ici li de comprendre que quelque chose qui ne va pas. Au moni ba dossier no so tozana yango. Nga na solo bango na mes conscience. Eza makambo biso to yebakite. Tout évoluer pasteur Mukuna tout ça makambo bela ko lobato bandana na coronavirus to les kamon muke pasteur Mukuna coronavirus eza maladie beti mokili mobimba batutu ba komi agité dernièrement à ministre de la santé sans que azo même ba information réunie sans que ba prescrire ba benda mutu wana makila ba lobi ke coronavirus ekoti na Congo lelo to loba eza ba signe attend de la fin donc ndenge ni to comprendre eloko pasteur Mukuna. Bon, maladie comme telle d'abord aux Ali Koloba. Et bandeki na Chine, tout le monde croyait que les allaient dengue bolé salaki na Congo, au Kutango na Cameroun te, mais les lots esimbi ba pays ebelé. En ce moment-là, ils ont dengue tout ça quand c'était, ça c'est un fléau. Ils allaient locaux au Yekoloba que ba signe du temps de la fin. Si du temps de la fin, les koya, maladie koya, bitumbe koya, tremblement de terre, diverses maladies. Alors, dans un moment, dans muke, maladie c'est ko gagner bambo kebele, en ce moment les oya fléau. Parmi baon Zambia. Mais précaution ni tokoyi kozwa yo sangisaka bato aseka bato balegi quand même ebele hein pasteur Mukuna ngana leka quand ba aseka bato batonda ebele donc bazo éviter ba rassemblement na ba pays mususu kutu ba boyi ba église ba sangana ba boyi ba match ba football ba annuler précaution ni yo yeux en tant que pasteur mais aussi en tant que leader parce que apparemment gouvernement ezo sala musa nango bien te.
Bon. Et le quoi le bosso na landi, je sais pas si c'est Eza Mutongo. Na landi faut se beaucoup mutoazo le bakeno na zana fièvre té. Ezala qui interview ya Sango Mokonzi. Na zana fièvre té, na zana ninte, na yaki bezinga ba yeko boakanga na hôpital moko ezalo ko le bureau. Alors, donc, vous avez constaté que irresponsabilité. Tout ça, le matériel là, à mon côté, tout ça, n'est là de mon côté. Puisque ce côté, on a bambo comme sous bâton, on a besoin de charger, ils ont hôpital, ils ont coupé ses bakis, ils ont place, mais on a des bureaux, ce qui est donc, on a que ce qui est là, on a que la population a souffrir puisque belé. La terre. Yango wana ezokene na cadre même ya combat na yozo mené parce que mukuna na éveil patriotique et responsabilité à gouvernement lelo. Maman na sa ko bisa yo que mboko ibatu ba mettre ngo par terre. Banani wana ba mettre ngo par terre. Mais ce sont les politiciens au bazana na FCC cash. Au bazana na bibonga tixikoy. C'est-à-dire que ni nango ko sala maoté puisque depuis ba yete sikoy ba soutenir l'hôpital nini. Osama na mbokate bakutaki mama yemu bakutaki ngaliem est-ce que bakuke ko sala ngaliem hôpital modernité bakuke ko sala mama yemu hôpital modernité même hôpital wa Kitambo ce sont des hôpitaux même sana les losoko komina sana okoni meteke loko za hôpital. Mais toko kende wapi na mboka o toko suka wapi parce que mukuna na ministre à santé irresponsabilité azo pesa ba information peut-être à maîtriser donc azo bimisa ba information en toute irresponsabilité en fait ti lelo batu ba yebite soki nani maladie wana a contaminé batu misusu toko suka wapi na mboka o passer mukuna finalement. C'est ça le problème. Tu bi péter ce que matériel il y a ko détecter penza wa maladie wana ezaliao. Alors les kamnanga ezalia que hôpitaux autozana yango wapi eza viable na pona banini wana bakaya bon voilà donc na hôpital na nyoso tozaki na yango ba soutenir à hôpital mon côté c'est l'hôpital ya Malonga non 50 € tebite sur les abanen. Mais pasteur Mukuna président Kabila Zalaki ou asali mabe président Tshisekedi yo aye ba lobio Kabila tika ebonga Kabila tika ebonga président Tshisekedi aye ba problème nzala makambo s'empirer lisusu mais finalement tozo kende wapi na mboka mutu nini yango akoya kwa bongisa makambo ngana ko kita dit que Kabila tika ebonga. Pourquoi tu parles de Kabila? Papa. Oh non. On s'en a ba journaux place one. Bazolo ba likamba partage ya ba ministère, likamba partage ya ba mandataire. Nani atiki so ebonga? Nani atiki ebonga? Les bazolo salango, bazolo ba majorité parlementaire. To komina tozana régime asikate. C'est ngonga na za ko biseyo. Bangonde bazolo zo par ya gâteau. Na ba ministre bangonde baleki. Na ba mandataire toujours qui sont déjà que bangonde baleki siko nani atike bonga mais siko ça sert à quoi alternance en servir dans le côté mais c'est ça l'air tout solo ba les gens comme que et quand c'est pour ça qu'il y a un Kabila ah oui ça problème on était peuple congolais faut comprendre quelque chose il y a que ce que peuple congolais a télémité et l'autre ko bonga na mboko izate. Atele manandenge nini papa tokumi na président sikaye yo atele manandenge na ndenga élection ndenga élection atele masa basala nini na Algérie basala soulèvement na ça comme c'est que partout peuple a mis en charge mais touti na tokoti toza na régime asika tokoti na régime asika kala e umeli kutute basala sous soulèvement parce que na ça oyo bumbu c'est ce qu'on appelle l'esclavagisme oui ça bumbu. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'état de droit. Ça fait 2 semaines maïsate. Ça fait 2 semaines. Ça fait autant de jours. Courant Koutoukolobaté. Mais ça fait 2 semaines maïsate. Dans quel pays, capitale locale Kinshasa? Et là, on nous a manqué, maman. Mais l'air vous solo biloko vous se voiler facilité il faut makambo batozolo tout bas batolo bangutu ndoki babel la kayena moyi na butute il y a un ça ne va pas oyo et qui te fandi
biloko emati courant ezalité problème na bango eza peuple congolais te problème na bango eza ka ba partage wana toko koma na ba partage wana pasteur mukuna bandeko balandi toko proposer bino nanu ba image oyo botala ndenge mutu anga komaki na hôtel akomi wana ba policier bakomi ba se couvrir même pas akutani na batu peut-être a contaminé batu lisusu mais mutu ango azomaki na interview na ndeko Israël Mutombo ba solo la kinaye batu musu bazolo bazana ngote selon ye moko ba dire na ye mais ministre ya santé a confirmé que nango sur base de quoi to éviter est-ce que bazué makila parce que coronavirus pour na ba détecter ango il faut ba benda o makila pour na ba yeba kozana ni ye ba tiaki kaka soyi to landana nu ba image o bongo to kozonga na sima ndeko mbote papa kombo na nani kombo na mabiala obengi ngai sango bosona politique pona nini na bengi opona informo ke banda bakanga makambo ya coronavirus bana na hôtel Delphi si là biso tozali awa tozo souffrir na nzala toza na eloko kolia te ya komela te tozopemba vraiment bino oza na hôtel Belle Vie oui bakanga bino kuna na kati pona nini olobi pona maladie ya coronavirus yes yangwana bino siko boza boza batu boyaka na hôtel ndeni ose retrouver na Belle Vie toza ba travailleur to travailler na Belle Vie bino boza ba travailleur toza ba travailleur to travailler na Belle Vie na ba client baza na hôtel toza na bango awa jusque là eloko moko ya malonga tozomona te siko bakangi bino balingi mutu akota kuna te balobi pas d'entrée pas de sortir pas d'entrée ngo bazola biso ni eloko kolia ni ya komela ni eloko moko te tuzaka ka boye jusque là banda mardi est-ce que basala bino ba test basali biso ba test lobby bamoni ate eloko moko te nde bazonga si ba test biso to fanda 14 jours basili biso ni 50 francs ni maya ate o bateka ya 50 francs ate biso yango te nde basima nzela bazonga ki donc basali bino test bapesi bino pe résultat ke eloko eza te toza na eloko te mais toza kaka wa ni toza na nzala moko ya osakana te bon kovanda place wana boyebi ntina nini bovandi tofandi mpo bayisi biso ke mpo na coronavirus batali moto oyo balobaki aza na coronavirus aza mpe na maladi te azodekare aza na maladi te bao batali eza mpe yango te mais biso toza kaka bloqué jusque là toza kaka na hôtel Belle Vie bon pona mikolo bapesi bino bovanda wana nga nazo informe yo baza kobenga yango période d'incubation c'est-à-dire esengeli bovanda wana baobserve lokola pour le moment boza nango te ntango mosusu nsima mikolo bapesi bovanda kuna ekoki komonana soki bozalaki nango mpo maladi ekoki mpe kobombama yango batie bino tobenga yango lokola na observation jusqu'à ce que batala soki ezali te wana bino bokozonga wana eza mabe te badianga yango kotya bato en quarantaine eza mabe te eza mpona kobikisa yo mpona kobikisa mpe libota na bato oyo oza na bango wana eza na problème te mais problème na bino ezali ndeke bolie eloko te bomeli mai te bafamille na bino mpe bazwi eloko te c'est ça yango wana wi toza na nzala ya kosakana te banda jour anga ti lelo tozolia eloko moko te eloko te sango na politique yango naza na numero na bino abenga ye nde apesaka information ya solo ekomaka partout nde moi nazobenga bino bandeko balandi bouti kotala makambo ya somo oyo muto oyo bakangaki na coronavirus wana akendaki na hôtel Belle Vie siko na hôtel Belle Vie wana kei a contaminé batu mususu na hôtel batu wana siko bakangi bango ba bloquer bango na hôtel moye ba bimezati bazolia te bakangi bango ba police batindaki olebala ta bilambo na ba masque oyo eza approprié bango ba yena munduki so babuma pasteur Mukuno lobini ni pona makambo mama nyonso ezeli conséquence il y a mauvaise gestion, il y a soi-disant beaucoup de pouvoir. Vous vous rendez compte, maman? L'air tozoloba, parfois pas besoin yo kabiso biente. Si mais y a que 20 ans, il y a pouvoir. 20 ans, il y a pouvoir. Oh Kabila Bassel. 18 ans, papa. Non. Qu'on a pas 18 ans. Mais 20 ans, il y a wapi. Toko 5. Bayena 97. Bayena 97, s'il vous plaît. Écoutez, vous avez 22 ans, 24 ans. Si je suis là, je suis na ba hôpital au bango bakutaki ba soutenir hôpital nini
Si réellement, nous sommes que Banamboka, Bazana Makantia bien, tout ça. Après avoir comme mauvaise foi à battre, tout cas, après avoir il y a constaté que ces gens, ils ne peuvent pas se mais ils peuvent pas détruire les gens. Même on comprendre avec retard. Puisque nous sommes en retard. C'est quoi ça cette histoire? Les 13 parlementaires vont déclencher le mouvement Nabango. C'est là qu'il y a Mobutu. Pourquoi c'est là qu'il y a Mobutu? Si il y a 20 ans, ça n'est Koufi. Maman yem ni ambulance. Maman yem ni bête. Maman yem ni appareil. Ya mutuye za kunete. Mais parce que mon côté tout ça n'a pouvoir à sika awa kasi yango pe bezo sala nini na makamba coronavirus o papa. Maman nanga pardon. Soko koti na ngaliema. Eloko moko ezate. Kitana kitambo. Si réellement bango besa bakunja bien, il fallait battre les sabiso na bo hôpital bango bakutaki. Ba soutenir l'hôpital ni. Hôpital mon côté. Ngana za ko bisenyo puisque solo pona bakunja sika. Mais pona ngai. Bakunja kalekei. Pona yo bakunja kaleza kaka. Bakunja kaleza li tout le monde sait. Bo sala semblante. Ngana sele biso ko bolongo ko banga. Bo sala osa congolaise. Mais wana ezate pona nani na selon constitution de baloba ki que ceux qui majorité parlementaire eza yango nande ko gérer eza na sens wana te pasteur Mukunda. Mais c'est ça c'est que batono bazali au pouvoir. Bino bokolo belikambia ancien régime na nouveau régime te. Puisque c'est l'ancien régime, tout le banana minute tozeli. Mais président Félix Azana Nikasi. Attends maman. Na minute tozeli. Banani bazana ba mandataire bazana. N'est-ce pas FCC? Ba mandataire. Mais les gens beaucoup le banane ba bakeyi, bakete. Et l'autre on a ngezeli d'abord na oui le bipona maladie yé. Maladie yé na sa comme c'est yo que biso tout ça mais nzamba songa biso. Mu pepeo ya legise yango yekende ata côté mususu. Pona awa kende côté mususu ne pasteur Mukunda. Non. Nzamba bo maroka malade aweti la kende côté mususu. Et outi Italie. Et outi Italie. Et papa yo ko souhaiter te kende côté mususu. Kende côté mususu lingo le banini. Bato ba cause la tana ba matériel sophistiqué, il y a bien approprié, il y a isunga bato. Mais biso tozane yo talaka na hôtel. Soda termina mundu. Ata tenimo yo ko zo yete. Même policier na ko te ngana kimina ngai parce que et qu'on soit ngaipé. Alors, après, n'a attesté que bateau bazana hôtel ou bazana yango. C'est ça le problème. Bako comme ça bateau pas pour rien. Donc on moni abiso ya ko eba que maladie sali. Et ça ya asala quoi? Nous nous supporter là minduki. Munduki ka malade. Munduki ko ka malade. Tel raisonnement ya bat. Au lieu bobo ça ba hôpital. Bonjour, les policiers, vous êtes toujours les policiers. Mais il faut pas tirer en quarantaine. Non. Il faut pas tirer en quarantaine. Sinon, il va contaminer. Taliba partout. Bazo Chabato, Bazana Bilamba. Bilamba n'a pas commencé à yangote. Si quand on sala nini pour na bato un peu baza soupçonné que baza nango. Moi bati ka ba kende pe ezalité pasteur Mukuna. C'est ça le problème, il y a que il fallait pas bon ce makambo bien avant. Bien avant. Maman, c'est pas yamba ka banze moi. C'est ce bidi mbuyaya. C'est ce bidi mbuyaya. C'est ce bidi mbuyangwana. C'est ce bidi mbuyangwana. Ba na muto yamba kinzembu ya c'est ce bidi mbuyaya. Il faut tout yeba c'était que l'orchestre. Oui, yamba ki c'est ce bidi mbuyaya. C'est ce bidi mbuyangwana. C'est ce bidi mbuyaya. Ça c'est et ça injure contre le peuple congolais. Injure contre le peuple congolais. Mais ça va ça mais maman. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alors pasteur Mukuna Togotala sikoyo image ya ba jeune o ya PPRD ou lobi baza ba PPRD. Est-ce que ba kosiote que baza ba jeune a PPRD o ba eko senga pardon. Alors bandeko Togotala ngona nu bongo tozonga sima avant de continuer mission na biso. Maître Bébika Songantumba.
maître sportif. Nazali avocat et puis nazali sportif ceinture noire na judo. Bon, tozali pembeni ya ndeko évêque Pascal Mukuna na sens ya accompagnement ya éveil patriotique. Éveil patriotique ezali eloko moko yo tosepeli nango to appréciaki et tangu to apprécier to binono appréciation érotique à la juste musikate appréciation esengeli est à la main dans la main et nous voici pembeni ya éveil patriotique il y a à boire et à manger na ba jour ya veli bokozala ya kosepela na ba déclaration oyo tokobimisa na miso ya baimboka oyo bazali na kati ya etonga na baimboka oyo bazali libanda na bamboka ya bapaya. Donc lelo tokoloba mingi te ba oyo bazolanda biso bayebi ba oyo pe bayebi biso te bakoyeba biso à travers connexité ya éveil patriotique et tokoyebisa bana mboka nini yango ekosengela biso tosala na ba déclaration oyo tokoposer na ba jour ya venir ezala bandeko ya FCC ezala bandeko ya Cash ezala bandeko ya Lamuka tokoyeba banani bazali pona ko accompagner mboka peuple a serré. Bandeko Balandibo, excusez biso mamuke parce que ba image il fallait tout l'axabino ezali yango wanate mais tokozonga pour na to rappeler justement ba titre ba journaux parce que awa eza émission actualité sango mokonza sala kango avant mais biso to na style ya sika forum des as est titré que controverse autour du coronavirus à Kinshasa alors que le ministre de la santé Eteni Longondo confirme le premier cas de la pandémie en République démocratique du Congo. Le Congolais présumé atteint démon et regrette d'être abandonné. En réaction, le gouvernement congolais assure que le patient est pris en charge et que des fonds sont débloqués pour la riposte. Donc, ça reste encore à vérifier. Donc, la prospérité, titre Némi Mwilania, Cash, FCC, la santé de la coalition est bonne selon Néomi Moulania. Néomi Moulania au Azali coordonnateur il y a FCC et puis directeur il y a cabinet il y a président Joseph Kabila à Kei na Bukavu justement pour à ça la campagne sur FCC mais aussi à Lobelake FCC cache Ezali nango bien Niniwana et puis ici on nous parle il y a Régie des eaux Clément Moubia et Kachama en action. Boyebi bien que ça fait plusieurs temps que Maezo Bimate pourquoi je crois que journal Ezo relater biso justement le pourquoi. Donc voilà, alors on va revenir avec le pasteur Mukuna pour nato lobela titre mususu et actualité donc voilà et titre mususu et actualité il y a ba journaux et ça le journal où le but pourquoi on en veut à Jolino Makelele ou à actuel ministre Nabiso à communication batebele bazo comprendre était pourquoi azo lobate pourquoi azo préciser et pourtant ba éviter que hier azana contexte mususu ministre Mende azalaki ministre porte-parole il y a gouvernement parce que Joseph Kabila Azalaki en plein pouvoir c'est-à-dire il avait la majorité parlementaire le ministre Jolino Makelele azana contexte mususu donc voilà pourquoi Batuming bazo comprendre pourquoi parfois il se réserve à Zolobate. Alors pasteur Mukuna Tozongi par rapport à actualité est dominé par il y a partage il y a poste notamment dans entreprise publique et je crois qu'ils a plus de 60 lilo mais FCC est par rebelle kaka na cadre kaka il y a majorité parlementaire point de vue na izalinini nango maman tout suite le biming et mon copé il y a lit il y a éveil patriotique na cadre éveil patriotique ne lokotobela ki aliboso mariage FCC cash ils a basé sur quoi puisque mikolonyos ils kaka koswana kobendana même les besoin avec relation FCC cash ils a bonne besoin na batloko la bazobate ce que c'est bon bakokanga oy alinga chef de l'état l'écoute ba kubimo boy chef de l'état kanga monoko les réseaux le kanwana bakanisi que peuple congolais ku famille so ku fimatoy qu'est-ce ni langue ça bien tout naki relation FCC cash ils a basé sur quoi c'était quoi au juste on nous a pas fourni
des informations, des éclaircissements sur cette question. Les lots, peuple congolais a tiré nini na mariage FCC cash. Peuple congolais dans l'ensemble. Outi koloba biloko ezo mata. Régime des oies outi ko somba mitu ke distribution ya mai. Na moment tout solo ba, ça fait 2 semaines mai ezate. Ba maman na ba papa. Ba so souffrance ça na mboko oyo. Ou besoin de souffrance aiguë. Tout ça n'a minéralité. La société on est à coexister. On va faire un partage. Peuple gagne quoi dans la société wana pour qu'il nous parle de partage de ce cash. L'air pour le mariage de ce cash. Mais pourquoi le partage il faut que ça. Basalo ba moni ko sal et beaucoup que peuple a sali. Mboke za FCC kachite. Pasteur Mukuna tomoni ozo se basé mingi sur peuple. Est-ce que ça façon na hôtel lelo ya ko tinda peuple a se soulever selon l'article 64 de la Constitution? Ce que peuple a se soulever, c'est un péché. A se soulever contre nini? Contre le système où ils en place. Le col zolo bawan. Bisoto ebi que c'est ça détruire la société news. Ce qu'on associe le partage pour achever la société wana ou bien pas bon c'est yang. Nous avons beaucoup de ce exemple là. Il y a des hôpitaux. Mais président Félix Tshisekedi n'y a soit mon angoté. Kasi y est président de la République. C'est pour cela que le peuple doit se prendre en charge. Donc il faut battre le régime à président Félix Tshisekedi. Mais ça comme ce boy. Pour Nangai FCC azo permettre à Tamouké président de la Moussala. Mais repermettre était nandeni yemoko mukolonzo to lobby kaza libre azana plein pouvoir yemoko président Félix Tshisekedi. Ce quand on azana plein pouvoir mais biso peuple tout le monde qui plein pouvoir exacté. C'est pour ça la nini kasi pona azana plein pouvoir lelo il faut ça la nini. Na lobby que biso peuple biso to zeli nan concentrer sur mon touté. Biso peuple tout ça comme ils ont en charge. Pourvu que ba manœuvre union dilatoire. Oui, c'est ça, c'est un beaucoup ici là. Donc, beaucoup de la FCC ou beaucoup de la régime à président Félix Tshisekedi. Il faut identifier le combat Nabino, Pasteur Mukuna. Naza comme ce que la minute autozoloba, tu ne peux pas me parler à régime de Félix Tshisekedi. Parce que ça n'existe pas. Dans le moment mariage, ils allaient entre FCC et Nakash. Dans les ronds, tu ne peux pas le mener de quel régime. Ça dit que c'est tout le banama Kampolele. L'ombre de Kabila plane. Mais il y a quand même père de la démocratie, Pasteur Mukuna. Après, c'est quand même une occasion, les lois alternantes, c'est ça la manamboka. Tout le monde a noté place au président sortant à Zali, président entrant à Zali. Il y a quand même chance. Il y a une vidéo. Kabila boy, Kabila dit qu'il pouvoir. Je très bien que Malobozol ne s'est pas retiré. On retire un mot déjà. On croyait que Makambo Kende Nandenga normal, le Kola Bamboka News. L'air toujours bantu, tu dis qu'à quoi les alaki? Tu vas dire, mais c'est quoi majorité parlementaire et Zali reconnue dans la constitution, Pasteur Mukuna? Maman, tu peux s'en aller moi. Loba, papa, Loba. Tu veux pas quitter que majorité parlementaire et Zalaki. Et nini, accord, élection et salami. Yo kanisi que na Bamboka News majorité parlementaire et Zalaka. Et que nous avons une majorité parlementaire et un mandateur. Général Azokouf, où il y a la politique, na Katiambok, nous avons réclamé pour venger Moutourambis. Donc c'est que général, il y a FCC. Général Moussou Kozala, il y a cash. C'est ça les pays tout ça dans Moussikoy. Pasteur Mukuna tozongana na makambo ya ba entreprise publique lelo to moni ba DGI to moni ba nini ba Sonas et tout ça. Est-ce que lelo finalement le peuple va se retrouver? Nazo sengo boy. Ce qu'on coupe c'est un mois temps. Allez-y papa. Na quoi so maman existence ya FCC cash pour le moment. Peuple congolais en a besoin de. Peuple congolais en a besoin de. Puisque tout le monde est là qui a apporté dans le peuple congolais. Et en plus,
mboka eza bana nyonso ya Congo na tunaki un jour bon soki moto aza kashite soki moto aza FCCT ya ye diplôme ko fande ezela 5 ans ya ye diplôme ko fande ezela jusqu'à ce que FCC cash basili samakama na bango ikusimba ata mukete ça il faut betcha na mutu faut betcha na mutu mama soko na zo kota na partage solo bwana na uto lobiwana na zo kaka DGI société moko pour total est-ce que partage ko salama mama na zo DGI peuple congolais na uya zana poto na uya zaliao apesa nga matoi muke DGI ezali société ya l'état congolais ezali direction urbaine des impôts aw na makambo ya véhicule bamoni société moko ye soi-disant société outil Afrique du Sud combat société nin Sentel outi wapi na uta félicite oyeli nini Sentel ayaki na Congo lokola société oya zo sala éclairage public na ba caméra public a travaillé dans la police nde boyi ya Sentel na Congo démocratique makambo esimbite Sentel azali ko se retrouver na DGI à la casquette sikoya ko ete bango pona ko informatiser ba donner nyos ya DGI ya soki moto zo plaque na Kasumbales bango besoin que mitro temps je plaque donc tout est à la centralisé le DGM soki moto zo bimela même na cabine a besoin que mututel abimi awa Sentel azoya po asala musalo ni cartouche ni machine à main ça dit que zo ya ko sala musalo na nini DGI il faut luka biloko ya musala une société batuni bango mesiko Sentel boza wapi au fond votre siège Afrique du Sud bopesa nga bato tokena bango na Afrique du Sud bamona place na biso musala bato wana basuka na aéroport s'il vous plaît pona nini bazili bango ba hôtel na aéroport bamona société Sentelité na Afrique du Sud atako bato ngo bomoni bango bazoba maman s'il vous plaît siko tong batizo ki bango ba vérifier kité pasteur Mukuna s'il vous plaît tong ba koma iti na niveau ba kota na ba DGI wana ba vérifier kité la ndangai bato bazongi Congo démocratique sans que bamone siège ya Sentel société basuki na aéroport l'air va fournir Sentel biloko ya musala asali musala Sentel asimbi serveur ya société ya l'état. Vous vous rendez compte que société à l'état société moko privé ye et je serveur ya société à l'état pour na koyeba plaque ba wonde basui bato na bakena yango na plaque baza kota société. Donc société à l'état etikali et ça na serveur na maboko ya ba privé o bazo contrôler plaque ezalaka adresse ya mutu plaque ez adresse ya bato bayeba qu'est-ce qui se passe ici na Congo démocratique bazolo ba partage beaucoup ça la partage mais ça loko la pota bozali ko nettoyer likolo mais nakate se pola 11 milliards président ko espérer quoi 11 milliards wan akozongo na nzela nini na moment tout examiné
FCC a sali musala obalobaka ya destruction massive na ba société nyonso Congo démocratique. Mama bat bola bobe 50 ans. Na lesiko ba sali musala oy. Ba garder serveur na place bazali sans que ba identifier c'est elle. Mais maman yoka sikoy. Na partage plaque bazo zongo na $129 société ya l'état montant zokend na trésor public ya l'état sur 129 ils a $35 biloko DG ya zali ko sala nguye moko mbongo nyonso ezokota na kesa l'état zombongo bafuta botala pourquoi bato l'état baza kofuta mate bakisi tout moi biloko ya bango moko pona komoindrir recette ya l'état pe pona koboma société DGI oyo azosala nyonso aza na $35 sur 129 $65 ezoya na Wuchi Congo. Wuchi Congo vient d'où? Wuchi Congo c'est quoi? Mais pasteur Mukuna yo zuba document ngwa psili sana. Nazali na matière maman. Sili sa papa. Nazana matière. Nazana matière. C'est-à-dire que batongo ne biso bazote. Congo nde nini wana nde yo. Nazo koma. Wuchi Congo ezali muto aza ko fournir ba plaque. Est-ce que l'État congolais faut un individu à fournir ma plaque? Qui a monté cette histoire? Qui a monté cette histoire? Donc, au lobby DG Ezo soit $35. $35. 65 nde. Wuchi Congo 65. Azana 65. Saint-El Azana 20. Saint-El Ezo existait même pas. Oui, ça existait même temps Azana 20. Sikoyo 9. Ezoya bazo sala muyibi mususu redevance yoka mama lere baluki baye ba Saint-El c'est quoi oyo baye ko fina DGI Saint-El na Wuchi Congo bazo zolokola $85. Sikoyo oyo ya leto bafuta kabato o l'état zo bénéficier ils ont les 35 mais ba individu mi balé bazozo 85 c'est que ba bomi DGI zoka Saint-El ezali prête non Saint-El ezali amatata mponyo Saint-El matata mponyo ozana preuve papa pasteur naza ko bisoyoke mama ozolo ba ozana preuve naza ko yebisoyoke loba papa loba pasteur Mukuna nazali awa na loba ki makamu ya 9 millions ya kare ya miba baseba yo contredire. Donc ozana preuve lelo pasteur Mukuna soki lelo premier ministre na biso honoraire matata pona sengi preuve que Saint-El wana eza yaye yo ozana preuve ya mama naza ko yebisa yoko makamo naza ko bisoze yango kokina nanga na pisa nanu wana te ezaka ka wana te parfois peuple congolais a comme sous plus que ça. Ne le pas qu'il y a office de route. Ne le pas qu'il y a office de route. Office de route c'est complètement kakandenge moko. Ba créer tout monde société à pam pam, ba bomi office de route. C'est ça Saint-El. C'est pour cela monique na RCA et mon nakité. Wuchi Congo. Wuchi Congo est Zoé. Yem to sa ko fournir ba plaque. Donc c'est comme ça que est-ce que bakongi que un individu a son monopole, il a ko fournir de plaque
na société à l'état. Na société à l'état. Tout ça, mon le bâté. Il n'y a pas que ça. Mais les individus, autour d'un sens, il y a société, les entreprises, ils ont fournir ma plaque. Est-ce que beaucoup déjà ça a besoin d'un individu à fournir la plaque? Vous avez ça c'est plus que vous avez agir comme pont à temps. C'est-à-dire que territoire conquis. Terrain, il y a école. Vous savez, il y a comme il y a Bino, il y a comme il y a Charles. Beaucoup qui même ne balé, na Mwanda. Allez, vous suivez place, vous tombez les abino, vous commis place telle. Donc l'État n'existe pas, sous-sol à l'État, bango baye l'État. Vous vous rendez compte, maman? Batoyen dans 97, les lobes sont sur tous les Congos, même les bateaux, ils vont coûter bango, bakangi maboko bazo talaboy. C'est ça l'État, ce qu'on a dans ce tour yo. Na moment biloko yesilité, biloko balandele ngote. Partage vos salles, ça va produire quoi? Puisque les gens dans la société nous. Bandeko basil déjà basil tout le monde dans la société nous. Même les lobes lobby que zo DGI okusa nini. Puisque yo okuta ke ba plaque bimaka. Na moment où yebi mouvement zo sala monete. Ça c'est DGI. Vous en avez ça yo. Toujours Sonas pas pasteur Mukuna pour na to évoluer. Non. Aussi licité. Allez-y. Maman, au colis, mais ça m'a Globa, maman, globa, papa. Tout chakaka, 65 wan. Au moni, série à plaque. Et qu'il n'y a que AA, AB, AC, AC. Ce que qu'il y a, ils ont ça 10 000 pour ici. Ok. Na 10 000 wan, ça fait combien? 650. 650 000. 650 000 dollars. Pasteur. La série. Maman. Loba, pasteur, parce qu'il faut tout l'anda, élément il fallait tout l'anda pour continuer bien. Loba, c'est ça, Makambo, il y a Makambo, c'est très important. Loba, papa, Loba. Un individu a son série moko 650 000 dollars. Ce qu'on ça là, et qu'il est coquille, et que 100 000. Donc, Azalina, 16 millions. Où il y a tiré dans DGI. Mais individu. Ce qu'on accueille par exemple la SONAS, c'est presque la même chose. Presque la même chose. Ngaï loko na ngana zolo ba makambo izapona nini. Bozo sala partage. Mais eloko izakuna. Izanini, izakonke vide. Na SONAS. Ezali Montagnos, ils allaient 266. Il y a SONAS. Les assurances. C'est pour cela que avant son plaque, il faut d'abord une assurance. Il faut d'abord une assurance. Balier yango en fait. Balier yango. Mais ce qu'on est aux autres les sources. SONAS c'est 176. SONAS c'était veillant à Zana 36. C'est-il la sali qu'on s'est retrouvé les sources nationales. Asal Susukuna. C'est-il la sali qu'on s'est retrouvé nationales na 42 dollars. C'est-il l'oeil à Zana DGI. C'est-il l'oeil à Zali nationales. C'est-il la zone salle moussalini. Oui, il y a zone la 42 dollars sur 266. Donc pour Nabino, bilo qu'on est en été. Mais c'est ça de ce qu'on bon besoin de bon. Besoin de wapi. Na moment individu y est moko. Aza aux affaires, mais azo tiré bon nyonsi ya mboka. Mais malgré aza aux affaires. Mais si vous passez à Mukuna makambo nyonso o utikolobawa, est-ce que président Félix yé moko aza au courant nangote? Ayebi oto ayebite. Na yebite maman. Bawa déjà mouvement citoyen. Parce que y a une information ils ont un cadre et intérêt à mboka papa. Yo comme maman. Yo ils a belé. Depuis to bandit to zolo bakaka yango. Nanu na za comme ça que tout ça n'a paquet. Tout ça n'a paquet. Il y a nini. Il y a information. Il faut bailler que pour le moment, hein, basoma minduki. Babong c'est basoda. Babong c'est ceux qui ba mercenaires. Babong mebiso. Mais biso pona kubundila mboka na biso toujours tikate. Puisque destruction est salam, il faut que le peuple a télé.
Est-ce que beaucoup peut s'attendre peut-être na président Félix Tshisekedi ameka ko sala pona bongisande olobi wana? Est-ce qu'il faut quoi côté les mains ko se soulever tout ça et pourtant to outi ko kota na alternance? Ce qu'on a les autres les journalistes, outi ko le ba ou que bientôt partage on les ont profité de. Mais plus que 20 ans ba baby signos yoka 20 ans ba détruire tout. Ce que c'est les lots. Ndengo zolo ba na partage salami. Ils apprennent que ça na minito il réside des gens sombi ba citerne ya maya okabola bazo okabola mai na ville province ya Kinshasa. C'est ça zolo ba ke beaucoup ko fanda ni nango zo trouver que ça ne sia ko. Donc seule solution ezali lelo selon pasteur Mukuna. Seule solution ezali à cœur soulèvement populaire. C'est quand même soulèvement. Peuple congolais comme lobela. Biso il faut batoy ba détruire mboka balongo aux affaires de l'état. Mais ba ko ni bazana majorité parlementaire. Ceux qui bango ba tomber lelo, ceux qui lelo nini FCC tomber, cache pe ko tomber. Ceux qui lelo ba lobi ba annuler majorité parlementaire. On il faut ba annuler ba élection nyonso parce que zala ki ba élection nyonso nzela moko ya président de la République na ya ba député lelo. Donc il faut ba annuler nyonso. Yango on a des logiques constitutionnelles. Peuple congolais a besoin de cacheter, peuple congolais a besoin de FCCT. Peuple congolais a besoin à CPLA. Peuple congolais a besoin à l'IA. Moussale Tamboula à jouir de la richesse à Mboganaye. Dans le moment richesse, c'est ça confisqué. Dans ma boque, il y a quelques individus. Donc, puisque le peuple congolais a besoin de Bangoumi Balete, donc c'est-à-dire, na Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila, selon yo, il faut bakende. Naza Kouebisa Yoko, Félix Azali président Eli. Na minute tozolo bao. Na constant nyos to sali. Et c'est ça zo permettre à celle là comme côté. Na moment biso siko tout ça na conscience ya que mais yemo ka lobby le contraire pasteur Mukuna pour na niko kangama na ye loko yemo ka lobby mukolo nzoto yemo ka lobby kazana ya à l'aise azo gérer mboka sala boye soki mutu loba silisa parce qu'il faut to landelema ya ba jeune a peu perdu soki ko landelema tikana silisa na koyebisa yo boye na moment biso sous conscience que c'est ça détruire Mboka. Hein? Même ce que c'est le président Félix Tshisekedi n'a pas alliance. Alliance on y faut tigango. Pourvu que ça le naye normalement. Sokatika a violé constitution papa. A violé constitution. Sokatika alliance FCC cache il y a majorité parlementaire le lot a violé constitution. Peuple congolais c'est ko faire tomber majorité parlementaire. Peuple comment nango. Donc il y a un homme qui que basoma minduki babomba ngwata wapi babongisa tout peuple congolais nous sommes prêts. Alors merci beaucoup pasteur Mukuna nazo rejoindre tout à l'heure. Mesdames messieurs, je vais vous proposer maintenant na ko proposer Binobo Landa ba image oyo pasteur Mukuna yelibiso oyo ba jeune a PPRD ba yaki epa na eba lobana nini to landa to découvrir ensemble. Même na ma boyo ba na campus o minduki dîner tout bonsoir. Na ibisika lo wana nyo fibimaki totala ndenge tayo komona na lobi kuna na la vidéo 7 o goyoka voix na ngai na bango bama to solo la mais faut to senga fait de l'ambongo pardon en face to senga kumwa pardon en face to solo la tozali collectif des jeunes sacrificateurs non récompensés. S'il y a un papier, mes respects, vous nous donner un papier, je note notre plateforme et puis je mets en place les noms des. On va mettre nos noms propres et puis par contre, on va aller au travail. Mais ici, donc, la minute où Bazan a monté la stratégie, même, pour Tata, il n'a pas droit, donc il n'a pas étranger pour Kakaki. Mais besoin de te jouer l'église et l'année. Parce qu'un ami va vous nyonso. Et puis, il va nous voir dans le pays. Il va nous voir. Tu as fait le petit groupe. Ça dit, vous l'avez écouté. Et tu dis, vous l'avez utilisé.
mboka bagene boza bakampis manini tala bone veke ana batu basoda ya solo ya blagi te bokota oui bokota ce n'est pas pour rien tout pour y va mambo tout ça va rendre solo la naie donc mais awa le money pour les autres millions de personnes payent à mokulu ma cash mais avant muto azo mérité qui mokulu wana te to ya ke pour la souci à vous chaque action ont touché à peu près 7 millions soko yoki a ba nouveau marché a vraiment ba nouveau marché là ni initiateur na nanga ya ndinga obendi na kwa ndinga chengo ndo ndinga sambela ngani mtu na initiateur a vraiment ba nouveau marché na longo wana na initié référendum pour la Kabi wale na masoti souvent na kindakati après na mo tout est là donc to yete pour na so kinde non non pour la ba biloko to yeba to loka na bango et tikali non fuku tsama tsiko yango wana to kuni kusona na bango na bango ce n'est pas donné à tout le monde pour finir à vous promettre de tout ça la vie en prison. Les numéros là, je souhaiterais, je vous proposerais plutôt de prendre les numéros et de prendre nos photos. S'il faut terrasser, ou plutôt, s'il faut aller, renseignement particulier, vous pouvez aller. Partout au Kindi, vous jouez la domination du Sénégal, vous jouez ça, ça doit bien. La personne a monté à la case. Sans ignorance, il faut pas l'entendre, il peut tout dire. Peut-être que on négliger du sommet et même ça. Donc, il y a dit Marambo et l'hôpital au foot. Il peut former la vision de thème. Tout est là où il y a eu à venir les années. Je peux tout faire sur les années. Tout ça, dans ma boue. naza lisusu na bandeli naza molu basampusa soki nasangaje nazonga na nsima eza te soki $10,000 soki toza nango posa te tous se retrouver toza bapère de famille ya bafamille je suis aussi marié ase retrouver leloko ekokani na ngai ya evele oyo ekokani na ngai epermettre ngai ezala ba mosusu de provenance économique foye na ngai pourquoi pas mpe baninga et puis bateau ndenge tobanda kotambola na bango jusqu'à présent bazelaka mpe biso soki tose retrouve ata na 100 francs bango basi retrouve mpe ata na ba 10 francs 20 francs osoki totomboki bango nde mpe wana bato oyo prometaka bango ensemble ke okosala na bango bopesa bango boye. Pasteur Mukuna, makambo eza quand même grave. Makambo eza grave o ngana uti kolandawa. Ba jeune à Kojekop, ba lekaki na télé 50, ba dénoncer yo zo manipuler bango. Bango kaka ne bazolo ba passer Mukuna lobana noa. Maman, c'est pour ça où yeba que mboko ezotambwisa lokola ba gangster. Solandi bana wana baye bango moko na bato bakende ko senga baya na bango ils sont présents ndenge basalaki baboma ngai ndenge basalaki batumba église bango nde batumbaki église catholique bango nde batumbaki mais balobi bato batindaki bango est-ce que batangi naza ko biso que nous avons beaucoup des histoires. Mais est-ce que yo ko contacter justice pour la sécurité na yo moko soki balobi batindaki bango yo comme maman mais sikoy bango bayibaki teke bazalaki kozwa bango na caméra cachée mama tozali na makambo tozosenga bango boy mboka eza bango te barecruter ban na IPEN na ISTA na campus pour basala ba bêtise na mboka oyo na FCC bakutinda bango mboka ni kutumba église catholique bano nde batumba église catholique susoka ndenge bazolo bwana eza bango moko bazolo ba
C'est ça pouvoir. Mais ceux qui bakenda koko selon makambo na télé 50 et ni les autres prouver que o ana pe bazolo bazalo non. Ceux qui baye koko sa makambo peut-être que c'est aussi faux pasteur Mukuna. Pourquoi o baye ko lobeko za la vraie o baké koko selon pe na télé 50 des Pour yebe siko comment FCC ça fonctionner. Mais qu'est-ce qui prouve que ça FCC déjà derrière? Mais balaki si télé 50 parce que comme déclarer biso ba na FCC. Il y a PPRD. Qu'est-ce que tu dis maman? Bah non, bah nous bien d'un bakende qui sur campus que ça va désordre. Donc nazali awa, nazali pour na bouteille savant que batika ba manœuvre bazo sanamboka. Soso mandenga ba no bayaki. Oso mo bazo déclarer sur télé 50. Au nom il y a PPRD. C'est ça leur méthode. Mais est-ce que vous contactez justice? Mais ezalaki secrétaire nabiso ya club akieko zombongo ya club mususu le fait que bafandisa ke na se baza ko juger ye justice atindaki bato basi expliquer o eza nini bayoki yango bayebele ko ni bazo sala na koyeb soboy maman bakani c'était que nzamba zate même basada misene bakweya même bakata fi bakweya kokani c'était que FCC akutika le seconde seconde le loin père zawapi basa ba beret rouge bongo bakader na jeune père ba s'inspirer te ça va disparaître tout ce que vous voyez ici. Mais nous sommes au courant de tout sauf rien. Il y a une chose à Basa utiliser ces jeunes, Basa va décasser la ville. N'est-ce pas ce qu'on a le Bumbaché? Mais Bayeba que et l'autre est l'autre c'est qu'on souka na yango. Bisoto sana combo. Ya bateau basotinda bango. Na banza na place one. Bakuza ba cité comme bateau sos. Donc ceux qui va citer combat bateau bango pe ba roya reprouver yango parce que mboka eza na justice. Voilà, et ça pour la peut-être c'est que batika ba manœuvre dilatoire ya lukuta. Alors pasteur Mukuna toko clôturer mission na biso un petit mot de la fin avant que o toko na nini na étape na biso ya ko kakola pandai. Ya kola pandai. Ya ko samba boyi. Yo mamelo. Mamelo ngai mamelo lelo. Wana za sango bien mamelo. Lelo mamelo ko sala ngo pasteur Mukuna. Siko lobby. Un mot par rapport à peuple congolais Olanda yo et puis voilà. Mot et pas ya peuple congolais c'est lié que peuple congolais a fait l'effort à l'ongola kobanga. À l'ongola kobanga puisque le baka que ce que c'est dit que parlement ekweyi ou ekweyi na président de la République peut accueillir. Président de la République a aucun détail pour parlement ekweyi. Non. Président de la République a sali yende muto ko sala élection pour na parlement mususu zeli koya. Et loko izoko zeli parlement biso peuple congolais lokola bandekoy balingi kotika mboka na kimete lokola bandekoy basa ko mone lokola bazana territoire conquis bakoyeba que peuple congolais azali ba mensana koboma ba mensana système ba poison biso to yeba kangote na mbokoy même ya ba machette bagunde ba ina ba poison bagunde ba ina ba machette tout solo ba nini pouvoir en place donc régime en place oui régime à M. Kabila donc et ça n'a non place na quoi M. Yobo et maman biso to zane loko to zo banga sikote na ibandi to lobaki oyekoya eya passe à peuple congolais est commis au bout et l'air to zo mona bato bazaka tenace pour na bango bakola chete pour na bango peuple congolais a continuer la souffrance na côté na mingité so mona yebiso que ni fisika ba hôpital ba bongiso hôpital ni ma wonini biso to kolo ba bazana ngo vers peuple congolais ata. Alors pasteur Mukuna to banda nani na biso toyoki sango ke uzo sala rapprochement na basango basengi osenga bango na pardon avant que bandi mayo et tout olobini pona déjà lokuta toyoki sango ke pasteur Mukuna uzo mener démarche pour no comme président ya commission électorale nationale indépendante lokuta nazo mener démarche à peuple congolais azo bonsomi
Pasteur Mukuna lelo en tant qu'homme de Dieu. Ce que baebisio lelo okutana na président Kabila. Bosola nae, bosala kimi oloba nae makambo clairement boy. Okondima ngo. Nako okutana po na kwebisa ye que zongi sambo wa Congo au nyonso sui et en même temps okoki kuzongisa tout aux yeux à Congo. Merci Pasteur Mukuna ndeo répondre na invitation na biso bandeko balandi ya bosolo na politique émission oyo ezo cartonné koleka ba émission tout na Congo na pesibino merci nde bolandi ngai lelo invité na biso ezalaki Pasteur Mukuna o azali pasteur ya ba église principale ya ACK mais aussi père fondateur ya mouvement citoyen éveil patriotique. To remercier Sango Mokondi journaliste azo cartonné mikolo oyo boyebi Sango Mokondi nda pesi biso temps oyo to présenté to zonga après 4 ans ya absence na télévision to zonga na même plateau ya Congo Web na pesi merci na président Gabriel Chabani na président Gilbert Biladi oyo bango nde ba kochanga basala ke ngai na koma quand même Barbara Ndimbe ayebi koloba na télévision mais aussi na pesi merci na 2 téléspectateurs moko boye moko azana Canada ndeko Niber Mumaka o azolanda biso à partir ya Alberta mais aussi moko azana Washington ndeko Christian Bob Wangu fidèle téléspectateur ya bosolo na politique Borolanda biso pe na YouTube parce que toza na YouTube na bosolo na politique officiel na YouTube pour que bozo ba information nyonso d'ici là botika la malamu bo changer chaîne te botika na biso na Congo Web botika la pe na kimia na mabota na bino oyo bomoko ya mboka toza na système ya digital momo bomoko ya mboka oyo bomoko ya mboka bomoko ya mboka bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.